physique comme na ba trophée. Promettre, mais biso to sorati. Afrique étoile. Afrique étoile. 2007-2008. 2007-2008. C'est Léo, je me comme ça moutono. Bakunda mina ngomba mobimba na métropole wana. Moi métropole bakunda bino. Bino fubo sambela makasi po. Ndakunda bino. Pere gola. Toye bino monyo sommet parce que ça va tuna bango soka lobby. C'est que bango bayebi bango basalaka. Mais yango ezomona na pe na terrain. Yango ezomona na moi chérie na dit. Kala batulonga ba bilikitolo ba Congo to zo bango soute. Loka batunga ba sele yo. Te bilikitolo ngana zo. Te ngapela bi ba sele. Bilikitolo ndé meilleur animateur. Kolega na. Wa simba ki maison mère. Fali ba bonne chance. Dès la bague ça na autant. Les paniers circulent encore. Ata ba lobby na bango. Ata ba fini na bango bona na bango. La distraction. La voix qui va parler Moussala. Les journalistes sont documents de la suite pour créer. Tout le monde a banani na TV5. Ils créent des informations na boule que va foutre la artiste là bas. Mais chez lui ils ont pas bonne artiste là. C'est pas normal. Muta sali carrière na etika sala carrière na nga sepela na moté. Ba nga pena ba gochona te. Son bila bo fada fada role ta mbata. Moussala to sala ka frère na nga biso za ka passer d'âge. Ba mitama be. Ba mitama be. Fallait vraiment comme un chanteur, bah ça là c'est. Tout ce talibé va y avoir une montée. De Wemba, pas l'homme, mais un esprit était derrière Wemba. Cet esprit qui a fait de nous les Congolais des sapeurs, des gens qui s'habillent à 10 000 $, mais il n'a rien dans le compte en banque. Papa c'est un miibi, bah fantirier. Moi comme soubazo kanga bango la manzele. Bango benaro, tobe tabino mikolo. Nabino basango wana obozo kokota ba politique façon comme ko sala mela biso bandimi ebele baye ba ke balembi pour le comportement là-bas. Fini le stress na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine et Zalaba Spanish peuple américain yaka o déguisté foufou yaba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA et sikawapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba yako mweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Lisa mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia eyakania oyoki omoni ocomprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli susu epa na bino pour ko sala bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en a maluku bande konyo so bayebi yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za Jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye pour na kosala choix na yo.
Je vous rappelle, terrain au toza koteka awa eza la dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. Dans une dimension, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komelape Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te, Boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. P samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. P dimanche Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir à 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et Fungwami, à partir il y a minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende, X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé une émission de 100% Star, toujours représentée par Dieu merci Mbadinga. Comme je l'ai dit, actualité nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, nous avons une équipe Mobimba. Nous allons pour nous faire ça information en temps réel. Merci Nabato Basalarage, Toko Maralabaniwana avant. Merci à Kano Luba qui est statue de la liberté depuis États-Unis d'Amérique, président là Buffalo. Merci à Weya Lipali 3 fois Mobali depuis Turquie et Yazalana Biswada Musulmane. Je viens de le dire, actualité nous oblige d'être là. S'il y a quelque chose à dire, merci à Dieu pour la région. Et en tout cas, l'autre a su honorer émission 100% ça pour artistes, musiciens, paroliers, chanteurs. Quand je dis artistes et musiciens, pour ne pas mettre la guitare, avec un peu au bureau de la base, en tout cas, un artiste complet. Lui, c'est Didier Lacoste, Maïfoudre, Mouketonga. L'aîné de la famille, il faut aussi ça. Au lobby? Au sein de l'aîné de la famille. Mais c'est ça que vous avez c'est ça, c'est aussi ça. C'est aussi ça, non? Ah, mais dis. Comment on a continué à présenter la Ngayo, on a présenté au Moro. Le mot bébé, c'est mission. Bandaras, Bandelas. Didier Lacoste, Mouketonga, ancien du groupe Wenge Musique à Maison Mère, et Lelo Oyo, carrière Naïmo, carrière solo, plus de 13 ans, plus de 16 ans aujourd'hui, on peut dire. À Salara Moussala Oyo, les lois Zanabiso sont toujours très bien habillés. Et Didier Lacoste, c'est pour toi qui est le souhaité. Bandaya, avant de ramener, il y a la maison. Il y a un conteneur à Teka. Avant de la tailler, il y a un bonjour. Bonjour, bonjour. Dieu merci. Nalinga trop. Soyez bienvenue encore, on a parlé. Merci, président. Donc, il y a une famille. Donc, pour ça, la boulot bien. Merci. Voilà moto ceux qui ont la musique. Voilà. Merci beaucoup à Gino Massam pour les réalisateurs pas comme les autres. Il est là avec nous. Merci à Merveille Mapouya le soldat. Je pense à lui et à notre visionnaire Frank Stemai. Je pense aussi à Jérémy Luemba. C'est très nécessaire. Il y a soutien. Testament à Paris, il y a d'autres en France. Ah ouais. Il y a combien de potes trop. Monsieur Souko. Mbonga Stemai et bien on parlé. Ngana zonga Sukokin. Voilà. Nazaki trop libanda. Donc ça fait 6 mois avant que je suis pototé.
Et na okeka poto na liste ndi na zalanga. Pepele mboka na biso, mboka Fati Beto, mboka oyo eza espoir. Voilà. C'est ça. Didier Lacoste, autour de l'eau, a déjà une introduction, au Bandibiso, le bac au Keka, pour tenir les musiciens, tous la dernière émission à Salagnayo, avant préparation, nous avons la préparation à stade, au Beta qui est stade, au stade municipal à Massina, et au Lakaribiso au Kende. Na continent Europe précisément à Paris na ba musicien tout monde ba vidéo mingi circuler là qui aux à 3 visas comme bata ouais bon on a soit naza parmi bato yo au so asali démarche simbi na koloba na bato so simbi te na fandi nanga eza nango ya suka te ponga mongo na kenda nanga à vrai dire ba petiona bazozela ba msu basalaki basenga biso to sala recours OK to sala recours 8 semaines ba pesi so date le 27 février ba ozala kuna na maison Schengen ba kota 16 3 ba 13 ba 8 ba sala recours pour document la bango za bien OK mais ba pesi o ba mona ki til ba msu ba dutaki na bango ba ke ba sali F92 na ministère de la justice voilà na mito ba ba papier na bango tout na février ba kota ba déposer ngo après ba juger bango su ba pesi bango tokoya auditeur azane mutu mo sérieux asala ma amener bonne et difforme ba sala ki bango refité pour ba mona ki ba sala ba mususu bazanga ki ba document mususu donc so ba koti ba zui après to programmer date après au premier lelo oyo to solo ba te belé ton annoncé na ozana yo ba to na ba question na parce que nous avons vu Didier Lacoste ozana mukanda oza muto ke na ambassade te ko ekozela ba peso visa maintenant on a déjà 3 visas pour na ba artiste nous avons visa combien de mois na zoka talaku na zo Rwanda danseur OK na tempo chef d'orchestre et ça combien de mois normalement on peut c'est bon un mois na minute on de bango tout ba lexi c'est un mois na po tant ça les recours OK to ici bango na bango na o ba na ba suite ba bandela yango eza nango prompt mais pourquoi pas ozwaki idée na 3 ou ebimina yo ba 4 na obeta ndeni to na prompt ngala na nord OK omoni au fur et à mesure to na kata na temps oyo kolinga to sala makambo ya luka luka te nga soko beta na poto nga sina beta kala voilà nga vraiment na zo na nord na poto wana ba yebi ke Didier Lacoste ezaka na biso mais na linga na présenter ba musala na nga bien po biso mo pe kuna tembela ka niveau tembela niveau tala bana ba musunde ba obeto bia fanti mais ngande dans ba petio na so ba so na ba bandi ba shita ya scandale ya scandale yo ibinde to beta ka tira ba image te to beta nous avons des images d'une masampu na région wana mika na boulot ba ça déjà comment ça les salam ouais boss ouais mon boss voilà vous comprenez Didier Lacoste ça l'émission na villa na ye azala bien na ba voisin na ye bo sentir azo pesa bango mbote aza artiste o azala simple ya te kaza orgueil avant na batala ça ki naza boy moi na poto naza boy en tout cas félicitations dans la vie moni ndeto zawa soki ozo fana na batu bien za ma pungolo ma banzela nga nazala ngo orgueil te bon na fin na concession 7 ans donc je me débrouille bien je remercie le bon Dieu bana pe bayaka na vacances basonga la bango pe nana lelo on pouvait soutenir moi j'ai tout dit et puis tout fait dans la vie tout fait na musique ou bien na social na social et pas na pesa nzambe merci to longa na passe ba mapa to longa na passe ma kotambola baka to koma sikonde to luka ka ndenge ni to vivre ti to kola to nuna ata za fandi bo revenir za nango déjà ya rolia bo monana ya ko sens ya bia poto bo monana to koma ka ko vivre pour tout ça là va tout plaisir et ils allons payer utile ta roloba et ça utilité to kota to sur la mine to yambi artiste musicien to sur la mine tellement ma musique qui a carrière à Didier Lacoste to bi ke ba te belé to ba monio ndena ba dernière émission to zaina au prometteur émission déjà qui oza na studio ozo préparer album yango nde pena ozo préparer album a malin demi omoni mbalo pena na sepelo e calme de mes oui na songi na wana te to ça non est bandé Dieu merci. Au moins, on a bien gagné. On a un souci pour te monter qui m'a ba boni. OK. Eh, na Moïse de la presse congolaise. Na zo yo be za na kati. Voilà. Tout ça là tout l'accès ba fanatique de qui est Didier Lacoste. Voilà. Donc qui est Didier Lacoste? Didier Lacoste a moto yo a sali trop la musique à Congo. Tous organiser et puis tous performance, il y a comment on dit performer musique performer et structure il y a groupe. Donc toi ajouter un plus au va ça comme reproche. OK. Donc il y a un moni tobino chaque mardi ton dossier la émission
spécial Didier Lacoste. Spécial Didier Lacoste. Okay. Donc, tout balinganga, na ba balinganga, te pas bangando ne balingue belé. Voilà. Il va faire tout le monde ah mais oui bien on te combien de fois na biso bangando basilika mabe ke ba basilikelo nde ba otaloa. Te bangando na tuni président ya bangando. Donc Nino comme on a bangando na tuni mabe te j'espère. Bangando ce sont ba fanatiques. Il y a Didier Lacoste. Oh il balingaka Lacoste. Lacoste c'est une marque ya ngando. Mais ngasko na memi on andule. OK. Donc vraiment na lingaka bino trop. Donc bolanda biso à chaque semaine. Nabi que réalisateur on a film Dino quand le zumbon belé. Bazala Glody. Et on se pas problème dans cela. Voilà. Mais Glody promet et la stratégie structure Dino ko tondenga na bateka. Alléluia déjà. A ozolote. Dino te yo na simananga. Kolela note a sekisi ko muteme kiti bona c'est bon. Bazala bon. Structure est bien formée. Et puis structure et au sein que beau sur la nouvelle à tout moment. On va tout faire pour te passer un message. Pas besoin de trop la cause c'est image. Ce qui est dans la on comprend la frère nanga migeni ma singa tozo yo kayo ten internet. Tabe nanga chaque jour migeni mande ko na voilà sur la vérité. Donc na kumisi nzambe tozana ba oyo ba makasi totala bango na musala ba osela ngai mbalo. Et puis album à malais demi toi 77 déjà %. OK, à finalité. Donc on a ça la clip donc après on a ça la clip à Paris dans le mois d'octobre pour ça la 2 semaines à zonga. OK. Na va CD. So et bimi noté année prochaine ezangate mais jour to aussi ça on y sur na boko to zui nenga na lobby. Mais na minute to tchongara to aussi ça va boulot mais nzembo ya nani zo masusu. Ya nani? Ne to za trésor cocodé to la reine na TV. To zo na ventilateur. Ventilateur automatique. Samuel Mbemba zo bima semaine prochaine. OK. Voilà na ba koka ki kuiti ba fuli mala moko. Samuel Mbemba o SK bon député maléré na biso. Ah bon? Ya wa. Azwa te azaya lukungati. Ah mono yebite. Samuel Mbemba zwa. Azwa? Yesa dirkab. Oh, Samuel Tanda Mbemba. Yesa dirkab papa Mboso. Voilà. Blagité, on a massacré la danger. Aujourd'hui, on a une décision assemblée te permet de sima papa Mbosso. Voilà. Mais c'est Samuel. C'est Samuel. Donc je lui salue, je mon ezobima pour garçon mon malam à soutenir un album à niveau mo blagité. Puis à continuer. On a massacré chic. Voisin na bamoko. Comment je lui donne et puis je le remercie. Na vie à ngwana so kuti massa na o chaipoa. Nenga pe na monelo PCT na PCT nzembo. Ko emeli ngo felo ba futimbo. Na bino asale belle chenga donc na tout temps 50 bon nzembo ya nde. Ta pesa nga news. To sa news c'est mon ami. C'est moi qui vais lui remercier. Po bato tout bazolanda yesu na candidature na ye na lukunga ba yo kainet mikolo so boki TV baby na komo na ye. Po net yo ndingo za donc yeba ke Samuel Tanda, voilà vient là. On s'est déjà osepela. C'est ma campagne. Donc au Monica Luka, to tina ye faut otila mon image. Ka parti na ye oyo. To tindeli. Et puis parti à clip na ye semaine prochaine et au lika ce soir. Pour chaque mardi to sana Didier Lacoste c'est toi mamoto sola. Merci beaucoup. Didier Lacoste c'est nabi qui est au promettre ba congolais. Mambo belé année 2023, to c'est là qui m'a belé pas Didier Lacoste. Ni 2023. Là c'est bango na robeta les. Oh, mais to bani bien yo ngombe manga soni na lobai. Mais tiens, c'est ça. C'est que le bac est le retour et ça le bac. Didier Lacoste c'est stade de Martyr. Ah mais papa. Na robeta stade de Martyr à la campagne. Na ba na 2024. Boto yo prometteur biso bete 2023 to na campagne na Congo. Dieu merci. Na mona muta polémique hein. T'es na tunité. Mais na lobi na yo bien que oyoka ki bien té na ba na 2024. Ah OK. Oyoka ki bien té bana Congo. Tozo mobiliser bangando. Baza bango tout ba clisse na bango mutazana bangambo bango nani. KBG Likimbi. KBG Likimbi. Oh toi ça la besoin KBG yaka na. Yaka. Mais nazo mona na manzanza o. Ni nyango. Obimisi ba nini oyo? Oh biloko za kuna na vitrine. Banane. Tu peux venir ici hein. Les cas là yo. Ah. Bon comprendre ils direct KBG lycée. KBG ça nini? Tout le monde a des gens qui parlent au soutien pour n'entendre. Na palette. Qui tu n'as pas Oh. Tu t'excuses à quoi les président Asa la peine poser quitter quota. Ça va. KBG nini? Premièrement, on appelle chaud merci pour cette opportunité et je remercie mon boss
est né de la famille de Wenge Musique à Maison-Mère. Au continent Bango Nyoso, Didier Lacoste Voima, là où repose le cœur de Maman Brigitte Teka Mokolo Mobali. Donc, ce moment, il y a un bateau parce que qui les ont compris. Voilà. Il y a un Didier Lacoste ici, Bango, la guerre sera longue et populaire. Puis de l'Oja Mikolo, vous vendez. Où est un trophée il y a 2007. Théo 2010. 2010. Voilà. Sur la Percée Award. Au Didier Lacoste en Afrique du Sud. Où ça n'a pas filmé? C'est bon, réalisateur, on se voit déjà. Vous comprenez? Voilà. Pour que vous mettez ma sur là, trophée. En 2010, Azwa Kiango, Nini peut Salaki Azwa. Voilà. Et ça, œuvre où il y a Salaki. Œuvre Nini. Œuvre ça générique que tu bétaki. Titre la circulation, c'est qui est bien. C'est qui est bien. Voilà. Parce que depuis 10 ans, il y a Mati Lelo, 10 ans, il y a un peu comparaison à la générique qui est en Là, je vous parle en qualité du porte-parole du chef de Didier Lacoste. Il libère comme il chante, c'est la même façon qu'il chante où il part. C'est lui qui détient le commandement des bâtons du commandant de la musique congolaise. Et aucun chanteur peut tenir comparaison avec lui. Voilà. Le meilleur voix d'Afrique. Là, tu confirmes. Je le confirme avec audace parce que je connais la force de Didier Lacoste. Ok. Tu peux continuer maintenant. Oeza. Afrique Étoile. Afrique Étoile. 2007-2008. 2007-2008. 2007-2008. Voilà, bisous. Il y a 2007. 2007. Mon internet. Na Pessimbo Tepe na remercier chef de l'État pour na bisou. Lorsque Didier Lacoste va du solo à bisou. OK. Chef de l'État peut te monter na match, il y a Lyopa pour te remporter qui victoire. Après c'est maman Nini, maman Denise Niakewo. Il y a un moment peu sur Didier Lacoste ça na bisou et pas maman Brigitte Teka Mokolo Mobali. Oh, là j'en passe. Voilà. Kabese na moni lelo yaki na kanda. Yesu ko na kati te lycée. Kitsa kanda. Lycée ke. Ba Kongo nyonso na maboko na epi talata beto abwe baluba ba na kanda. Yo zamu tabandundu ozusu mu Congo. Te yaza muluba. Muluba. Kabongo. OK. Dans sa na kanda. Je suis mon petit frère l'international Djogo Kabongo Kasso. Olana te petit frère na zo mbongo makasi. Mbo zo bujango polani. Kanda lycée na kanda mabe. C'est Didier Lacoste na kubomisa bango. Mais Moïse Sultan on l'a tana Didier Lacoste ngando penda makasi ya voix maye. Donc deux fois. De la presse. Je dois revenir Moïse Moïse de la presse pele entouré équipe Mobimba. La presse ya Didier Lacoste baye na palais. Pour 100% star les émissions Oyo, ils ont présenté l'équipe ya Didier Lacoste et Moïse de la presse déjà do lata. Vous sentir que comment ma caméra ça la Yannick peut. Il pas sur moni les représentants. Légal. Bangode. Moïse Aza, il y a Batutu, mais il y a travail. Il y a la Sultan. La Sultan, il y a Rouge de Nganga. Voilà Moïse. Voilà. Yannick, le bas, il y a le bas sur ma lembe, ma tagrafa. Boni. Ça va dans le partout au monde du Baotala, yo. Nous sommes bien Yannick. Yannick Nani et Osala Nini. C'est micro, ils ont comment? Ils ont comment? Oui, on remercie d'abord nos fanatiques qui sont là. La présidente a dit la confiance aux la première et puis la télévision. En tout cas, nous sommes là. L'État qui est petit, Yannick Bukaku. Nous avons bien Yannick Mvoma, confirmé par les grands chanteurs, mais chanteurs d'Afrique, Didier Lacoste. Et maman Brigitte Teka. Merci d'avoir nous sommes là. C'est pas quelque chose à nous. Le lot Oyo, Pembe Didier Lacoste, en tant qu'attaché de presse, on peut dire, porte-parole à groupe. Nini ya siko mui ome mapeme na Didier Lacoste o ezala ki tetan yozaki libanda devant Didier Lacoste vraiment on a olinga na le changement mon na maman ezala ki liboso o ezala ki teta ki le roi directeur marketing quoi voilà nous avons na KBG likimina ne bona biso musuboni les sages azate to linga to changer système mon bo ezali kala ezala ki ti OK pour na ninga media na wiki na ninga internet to na télévision est-ce que to na internet to linga to ça changement mon on a battu trophée, trophée trop. Voilà. Moi, ça va. Déjà battu trophée Kala. Merci. Voilà, pour comprendre en tout cas d'autres chef Azawa. Merci beaucoup. Lelo l'idée la cause c'est dans son ami. Voilà. C'est idée. Dans son ami pas nous le musique et commis ce que ça œuvre bien, il faut battre trophée. Mais on a remarqué 2017, 2007, 2010 aux ala déjà reconnu à niveau Afrique du Sud, à niveau pays où on va reconnaître européen ça va artistes et musiciens africain ba trophée. Mais tu n'as pas eu ce temps il y a pour présenter Biswango OK aujourd'hui au bombi. On a attend le batteur bino mo checker na internet depuis ba pandisa ngo bango yote. Au moto ye mo akena osenga ngo bimé pesa biso ba manzanza. Voilà. Ngala mo na ngo manzanza.
Non, ils ont mérité la musique comme na ba trophée. Ah, promettre, mais biso to sorati. Banda na sala album. Album ozoya. Ils sont na trophée. Album ezo ngoloba. Ngina lobo. Omoni bato ba présentaka. Ba trophée wana na ba télévision. Ba sala ka jeter Sangor dans la musique. OK. Si je peux expliquer, j'étais Sangor. Voilà. Au moins, sur le terrain, quand tu as filmé un presse, quand roi Zamou a quitté la presse, quand moi, le presse Arkin. À côté, on a papa le 17 de notre mois. À tout le moi, on a presse Arkin. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Abi, mon fils était venu ici en course pour nous rejeter ça, donc faire la jeunesse avec la folie. Raison pour laquelle je l'ai toujours dit, il y a plein des artistes musiciens congolais et les fanatiques qui font jeter sa gomme dans la musique. Or, pour Didier Lacoste, il n'a qu'à atteindre son objectif dans la musique, de chanter avec le normal Lingando se retrouve. Tel que les Junior Kwatama Jaliseke, tel que la maman Brigitte Teka, tel que les boss Arsène Kingo, tel que les grands prêtres que je salue, Eric Nwa. Vous comprenez? Voilà. Bah, j'étais sa gomme dans la musique. Mais bientôt, à Malin et Demi arrive. Mais, Boyo, que là, du Samba Maï. L'Isaka Foula. Vous avez assuré na nini? J'ai assuré parce que je connais la force de mon boss. Comment est-ce qu'il travaille? Parce qu'avec Didier Lacoste, je me donne à 100%. Voilà, et personne ne peut prohiber. Je l'ai toujours dit. J'invite tous les mélomanes qui écoutent la musique congolaise, avec les artistes qui font la musique congolaise à la maturité musicale. Didier Lacoste, c'est la même façon qu'il parle, c'est la même façon qu'il fait quoi? Qu'il chante. Ce que je parle, Maître Bondové, Maître Razé Bianca, Star Mala, Olivier Kalne, merci beaucoup, je dois revenir, nous avons le temps. Didier Lacoste, c'est toujours pas dans le voilà, Toya, il sait que tu as senti Ekitanan. Le lot Didier Lacoste, dans mon image, c'est clair qu'il y a Internet, la date, il y a le 12 août. Didier Lacoste, au Bétaripé Conseil. Ah, on na comprendre les 12 août. Aux Alambadinga, absolument on a information. Aux Alambadinga. Au moins il plaît salama. Et on se nomme Baniko le Baras. Ah, mais tout les gars, au moins il plaît salama. On a travaillé na Batamayele. Régis Zolaxa déjà comment peu preuve car même la m'a dit la cause à la télé conseil même la m'a la télé. Au boulang au Benado, on a et Kabola Bitumba. Comment on est Kabola Bitumba? Tu n'as Kabola Bitumba fait dans wazé qu'on a ma frère et ma frère n'a on a bêté dans parce que ça tu peux plein il y en a plus de 20 000. Place on a village Bralima. Village Bralima. Au moni avant comme au moni marché liberté. Na simana kati au moni tsozo kende ko da mai kuna. Voilà. Na kanga kuna. Au beti na kati me batbaye. Ah. Ça image. Dieu nous m'a sans parole ça déjà dans la région là ça comment imaginer mais niveau au moins le fait biso on a fait tu es public tu es plein mais ça va le 24 ans dans l'axe j'ai le secret du succès au moins que le 24 aux on a Didier Lacoste va bêter au chaos au moins que le Cameroun aux autres bêter au chaos donc yo yebi sanga ba kota ki ba kota te te ba kota mais ni biso to zela ki yo to linga la lo ba stade municipal au bêter chaos oh mais non au moins que ba tonda ki te te bato côté na ndenge na zela ki yo te yo zela nga na ndenge ni ba ko 16 au bêter plein bato bazanga mais plein zela ki est danger plein tonda ki porte à porte aux autres image te boni peut c'est image biso plein tonda ki tina porte à suka oh yo zo mona po zela ki on a te aux autres image ba to ba ko sange ba maman Palou ba ko sema ba maman Palou ah bon yo tala ki ba on a seulement journaliste parti précom. Au traité dans ce parti, puis qu'à la même plateau. Yo to sana yo mena bi ko matata maintenant sur nos vérités. Beta pembe. Tozamba. Ba ngo pembe. Yo beta pembe. Mais promettre. Bon mon bien gizate ko na 16h45. Bien giza. L'idée de côté Nzombo le soir. Comment on monte? Voilà. Bien Nzombo. Le stade municipal. Ah. Mais oui que non comme moi. C'est la image de Bondové, pesa. Bondové après ça mission image réalisation et les bisous. KPG, lo bandenge la jour wana. Na ko bisabino bana Congo totika. Coin ti coin. Trafic na ko zala côté gauche ou droite. Voilà. La force à la pembe to beta pembe attaque ngando a Didier Lacoste. Et là la tête, et là la tête. Et là la tête. Voilà. Tous les mélomanes qui étaient venus nombreux jour wana le 24 juin, bazaki tressailli de joie. Donc on a mis sous oh bazo ba n'importe quoi ba ki. Et là, j'ai dit avec audace, nazo kebis na batu tout bazo manqué Didier Lacoste. Qu'est-ce que ça fait Ngamro siko ngando liseke na yi. Na yo mukala kala moko boye.
musika ti me mukala kala moko boye ya kozongisa ceinture ya Gucci la lunette ma bougie teka mabito ibaki na voilà nani parce que trop c'est trop on va trop na parabole les jeunes garçons mo boazana madodo na yolo KBG ozo la TV voilà leader so ozo manquer président na nga na ko charger na yo KBG c'est un véritable ngando donc c'est un peu ça makambo elekaki bien tobetaki na ba kermesse surtout na ville ya Kinshasa na moment na biso oyo ya congé batutu bayaki ba se retrouvaki on a fait le plein na kati ya concert ya Béni les visionnaires na Kasavubu on a encore fait le plein na kermesse ya francophonie na Victoire on avait encore fait le plein na kermesse ya Sayo Basembe na Debonam on avait encore fait le plein na kermesse ya marché à liberté donc ce que je vous dis avec Didier Lacoste personne ne peut prohiber. Donc, nous sommes qui est bien, bilan à biso pendant tant il y a congé ça positif. Mais, à tel que votre artiste Didier Lacoste voit le meilleur chanteur voix d'Afrique, il continue toujours à travailler au four et au moulin pour vous faire plaisir. Tous en studio, tous déjà sur toutes les plateformes. J'ai dit qu'il y a Ventilateur, vous avez chanson à biso, Otto Yembeli, Trésor au Samuel Mbemba, Tamba, non. Mon boss Didier Lacoste vend moi ça converti à 100% pour faire plaisir à ses fanatiques. Il a combiné les sons tels que je vous avais dit que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. Non, président, excusez-moi, président, il a combiné les sons. Ok, nous avons compris. Merci. Merci à vous. KBG, avant que le président, quand je repère à des personnes, on a contact. Après si déjà, ok, c'est déjà, c'est bon. Merci beaucoup, président le BC. C'est la même mission. Voilà, vous savez que, en tout cas, Boïdé Zarabia, président, a besoin de. On a besoin de maquiller, on a besoin de bango la basala en okuna. Ngana lingaka koyemba. Voilà. Ngana mamba koyemba. Na kambo ya laksa nga linga o critiquer ba tout nga ba critiquer na bonga nga epesa nga bien puisque tomolanga la côte sakana mais mamba o finga ba tout nga la obati c'est pas mon genre. Merci beaucoup, on revient, nous parlons de la musique. Didier Lacoste et Lelo Zam t'ont prouvé soutenir la musique congolaise. Nous avons dit ça au début. C'est que j'ai aimé ba trophée aux joies déjà Kalalo musique et comme niveau et comme l'acceptation na kamo ko KBG nango donc bon mon ma betezo ko laksaka ke mérite à mon salo sali. Voilà. Bandinga pe bazozwa c'est à féliciter. On comprend donc elle on m'a bêté. Le lot Didier Lacoste c'est un fils aîné ya wengi musique à maison mère comme Olobi. Mon continent bango. Mon continent bango nommé par le roi de la forêt. Il modo en noma. Moi longo yata. Wada. Kokate. Il mo fait mon idée que non comme on dit que wana batu na ye ba yake mike ba sana tibo ya habité botike lo wala. OK. Wana zo mérité titre na ye. Ba respect belé. Le lot tomoni bota trop na finanga de la forêt. Voilà, tomoni Didier Lacoste ezala quitté. Ne babiga ka fils aîné alani papa na ye, tomona ka maman Sylvie Mampata, c'est déjà Mampata. Et moi pe alambela ka sonner cela singa maman kana we rason tomona on a ba page na Facebook et nous avons vu moi si il y a Didier Lacoste My Food. À ça un jour. Aussi ça. C'est ça. Azo lambela pe Didier Lacoste ye pe na cuisine bazuye, dina on solena ba master na ye. Olanika papa na yo bio lobité, maman pa bima na ba pe baye baye. Po baye bi kombo melongi baye baye te me wana bazui chance au monde elongi maman. Mabita. Maman bite espoir de la jeunesse. Mais oui, depuis Mabita le roi 18 ans de mariage. Abogole belé hein. Et belé. Ayi Petroya et banaranete. Donc mère Malamou, Oumenae donc bambota trop place à aller. Voilà. Donc merci de me soulever le Rwanda. Ma pata habite à petit na ya katia depuis cal. Voilà. Depuis temps na la ici. Donc ma pata dans la image à ma mère va coller sur la cambo. La zalagana est pas tout moment. Donc c'est normal. Mais na mona bita lingo sala mamba filmer te na kamoni ngomoni. Na moni yango na ngamona bi. Mama bita mona ina kabiso de mona esa caméra mamona ina caméra. Ngabe na mona ke ngabi me bita yo ba koma ko chao kamingi fo ba ko vite na presse. Ya zarata che photo bo bazu. So et très là yo fiba misaki mon fiba ite e lo ezaki trop terre. Donc viens na fiba misaki. Là le bla yo. Et bon pour la question. Ça va lui bisili e bongo kitoko papa Sylvain bon pareil. Yo so la moni misaki filmité.
Voilà. En tout cas, on est avec pour nous Seka. Nous avons vu déjà. Félicitations à eux. Merci beaucoup. C'est pas aussi facile comme on a artiste à la la télévision. Tu n'as pas peur pour Bino côté na Bino puis moi bah tic à la moi toi. Ouais, mais lui, elle est très jolie, hein, très belle. Moi ça Pembe. Maman Pembe donc. Et puis elle me soutient, elle a un souci dans la. Voilà. Au toque de Bosso, puisque nous sommes tous à la facilité. Donc vraiment, d'abord que la gars va flair, nous sommes sungaka, tous à la gars pour un petit peu va coller. Voilà. Un petit peu va coller. Les lotos le bayo a fils aîné à groupe Wengi musique maison mère autour la sabiso ba trophée wa les lotos comme on a moko ya Wengi musique maison mère a autour zo trophée et Maïso Fabro. La mon félicitations Fabregas. C'est mon jeune frère donc je lui encourage. C'est le message c'est que Bimaki. Voilà. En tant que fils aîné donc je lui encourage en tant que jeune frère à connaître boulot kaka. Fabregas a muta kimia. Voilà. A idéologie à Musala. Nzamba Osunga, la chance de voir 2024 a dédié la course à Stade des Martyrs. 2024 non, 2024 vraiment on a raté. Il y a un album dans l'album et même sous sango après côté dans stade. Et côté dans stade. Lelo musique comme na ndenge na dédié la course aux artistes et musiciens. Lelo ce que j'ai aimé ba fleur au bois qui ngane bandelia. Kota la confrère nayo qui Fally Ipupa na journaliste Gauthier Sey comme à niveau de la justice. Est-ce qu'on peut prendre point de vue il y a Didier Lacoste et pas bande ko nayo wana ba otala ya tant artiste et musicien et journaliste au lieu comme à niveau de la justice journaliste né Gauthier Sey au lieu ba so na Fally Ipupa pour na loba ke Fally Ipupa a construit carrière carrière na ya musique na maçon j'ai pas ba congolais il Gauthier wana soki Gauthier na maman italien as journaliste italien na nini. Il y a un falaise au niveau de la trophée d'Italie. Ah mais non, bino ba journaliste ndé boyo kota mama bato. Na ba analyse na bino, na ba mangam na bino wana bo sala. Biso kota mama na bino. Muta sali carrière na etika sala carrière na nga sepela na ngote. Na yoka ka mangam bango mais étant que noko ba nga pena ba gocho na te, so mpela bo fata ko leta mbata. Ubeta na. Ba journaliste wana nga kuna lingana nga suma mbona bango te. Ba mitama be. Il fallait comme un chanteur, il fallait un succès. Parce que le talibé va y monter. Tout le monde est dans son abo. On a parlé de développer. Tu as parlé de vidéo, aussi un peu, mais Bino doit se servir na Biso. Biso doit se servir na Bino, même boulot. Mais pourquoi pas Biso taka Bino? Bino ce que pourquoi attaquer Biso? C'est pas bon. Ah, après Didier la cause à la trophée, na fait ngamoura. Au moins le mot sous. Non, la fin de l'année, KBC, tant que le monde est question. Est-ce que ce moment là, le au moins la lobby, ma analyse, ma internet, au moins la soirée, ça peut ma vidéo. Voilà. Moteur na belle bino journaliste beaucoup na ngoye baté. Beaucoup makali kamuke karabo bobendi. Likamuke. Vous savez le dossier. Les journalistes sont ba documents de la soute ba créer. Tout le monde a banani na TV5. Comment s'appelle la fille là? Tout le monde a Claudie. Il crée des informations na boule que va fou la artiste là. Voilà. Mais chez Bino il y a pas bon nuire artiste là Bino. C'est pas normal. Et c'est le qu'on ne sait pas non. Au salon, au benga la salon pour la carrière. Mais pourquoi? Pourquoi? Moninga soit ju betele maboko. Moninga bali sepela. Na mabena malamu ye mo ayebi obongisi. Ye place mon na maya que nous avons trophée na yende pe na mona zuana. Ya zalaki. Non, faut tika mambona to beta masola virgule mais faut tika mambona. C'est vraiment pour nga eza mabe makasi. Musala to sala ka frère na nga biso za pas danger. Voilà. Biso na kinyo yo. Si on a la cause qu'on fait na kinité mais na fandi mbalo pour na bile ba revenir et comme belé ce qu'on a fandi. Nous on n'est pas payé ici. On fait le travail au yoga ba travail moné tu au salibo au ya bonga na libérer ba petit ba transport. Mais nous bisoté na ba prof vient na yolo yogo. Abi ba pese musala mais quoi ngezate quoi ngapamba. Yanto senga fati béton. Ayamba biso ba jeune amikolo to lobela pour ba pecho ba tika na sima pour na venir là. Net ngai société monene, j'ai plus ou moins de 60 personnes. Non, 60. Nous sommes des musiciens 34. Nous sommes des chauffeurs, des bondoviers, nous sommes des travailleurs de bureau. Nous sommes moins de 60 bateaux. Oh, ils ont en charge. Banana bango. Ba vivre ndenge ba zaka la ko bela na bango. Bango moko.
nde totambolaka bana bonne nouvelle bato ki université yebisaka siko asalaka na ngai songa na yango te. Vous voyez Fati Beton faut organiser ba artiste ba comme atana moi salaire ndenge biso peut-être tozora moi mukela ba spedida mwana na ko pe ba boy futi pe parler mabita zute mo longo moi miliki au monde que l'ex ko la travailleur à l'état souci na ngeza musique et kotana droit le ba fonctionnaire puisque ils ont ça là ba tout plaisir n'était souvent comme place na. Je te comprends. Ba journaliste on le pas le classe ba tamayele ah papa to ko citer né émission comme kitoko eh ya sinenge lo msusu tant to komi sikoyo na place que ba musicien ba comme ko président bien le la Fati Beton ne bino siko ba journaliste bo komi ko kitsa ba musicien te yango te. Merci beaucoup, on revient. Il est là, Didier Lacoste. Qui va te belé, la biso, va se plaire même. Didier Lacoste, merci à Odile Manzaka, moi Sinzambe, comme on dit ces pays. Ah, Odile Manzaka, c'est moi Sinzambe. Petit tiers très poli, tous en a un idiot fana ville de la forêt. Bon, nous mara Yazalaka. Yazalaka. Odile Manzaka, mon nier. Il y a une tabanda idéologie qui monote. N'a c'est pas là. Olobi? Na moni ba ki mono mo beta boy. Na moni pe fi beta ka ngo dimanche na émission c'est bien. Lelo oyo autant que mo Odile olobi ozali ya kidio fa ba te belé ba sali ba émission pour na koloba ki Odile Manzaka train na Londres dire ko so maison mère enda kuna oza pe mo na liboso. Atika na Londres. Atika la ba mema yete na Londres na msalo nyoso ya sala pembe na wenza. Ah ko tika la non ok na e. Ah ok. Nous affiche ni pour maloba na yo ya yam ta oloba. Non Odile sala na vie, vient sur le pote lo pamba. OK. Biso zo to na pote le boso pour na vie wana. Donc vraiment pote lo pamba pas ouais son là no pour nous. Au moins pas OK na op. Ya non rien. OK. Batu balobaka na bango pour pas démoraliser yo longwa place réalité. Zala wana phénomène OK na. Didier Lacoste d'ailleurs en fait to kota ma dernière question mon tout na poto kota ma moi ke tozonga. Dino masampo ozulanga na se. Ah, makambo nanga zo betango te. Dino masampo ozulanga Lacoste o ezani. Oyo, o Balmet. Et bon pantalon ezani. Migler. Nga forme te. Bon o. Ah. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Lunette ezani ni? Nga lo ate salon. Nga mambo te tika. Merci na ya. Nga na sapete. Na bosi ça. Lelo oyo to moni serviteur dédié. Ah. Pasteur. Nani? Tu as si sapete. Si ça si vous yo lukela ba polémique. Pasteur Marcelo. Les jeunes gobe. A salini. Oyo lobi bino ba artiste et musicien après ces exemples ya Papa Wemba, ya King Kessa Emeneya qui ceux qui ndenge balanda vie oyo batike loko te na ba famille dire ko ko nda lobo c'est plus de $20,000 relati na nzoto. Bo bakao. Yaye Marcelongo. Ba passer à miyibi, ba fantirier. Moko musuba zo kanga bango la banzele ngako na bisa mère. Mais soit prier pas mamba tate ya kena ba gizo la pampa mate. Oh, pour la benga na moko la parler na mikili. Ba fantirier. Ba tout ba baye bango. Ba sangi place au kende. Ba mo zonga la côté na biso, ba tout tobi nzambe na fond normal. Voilà. Bo zalaka wana. Bilamba ezalaka bien pour na mwana mobile la luxure. Au monde ngoyo kutinga na latibo. Ezo sala bien na valeur na bato ba otalanga na palais. Voilà. Oyo pesa na ngote ako forcer a lukaza la propre lokola ngai. Mais ça te na tina yiba. Frère na ngabiso za na poto luxure au monde okuti palais. Voilà. Ba fleur. Nani Rémi tanga sala fleur na tongo. Voilà. Na c'est Rémi. Katangobo. Salabo. Nazo nga soki yo ye okutango bien. Propre. Ndenge tozo nga tango to pesa idéologie, ba tout ba yebi na fana ba grand prêtre ba papa Jean Soumani mkolo panorama. Blaguité ba miyave. Ils sont là où il est. Biso pe photo so soigner place tozo là. Kola te fait la bien pour pas seper là. Mais soki bino bozo nga bom memanga makambo na ba pasi, bo liaka ba maman ba to mbonga mabonza. C'est pas yango. King Kessa il faut chanter, Papa Wemba mema ba moni aibe lokote, aibe lokote. Ye mo ndingo za wana tuna ye mutongo soko mena no moni Pasteur Marcelo. Tala. Bango benako to beta bino mikolo. Na bino basango wana obozo kokota ba politique. Na bino ba pasteur wana. Na l'accepter sabina wala accepter mais là ça va montrer les peuple ce que tu comprends bino. Vous êtes des aventuriers beaucoup c'est la nzambe. Non, là je te permets pas de dire la cause ou bien ba ça nzambe ba avancer na. Na lobi na yo. Là je te permets pas. Soki okokata te okatite. Na lobi na yo bato bazo bebisa makambo mingi na kati ya Congo na biso. Na Tchèque Afrique te. Voilà. Ce sont des pasteurs.
ba maman bato o bazo mona pasi ba oteka le musu fufu na ye le musu bénéfice à 5000 francs hier ko exiger l'église oya ko yana 10000 te nzamba ko pambolote mère au sala tout bana balala nzala et comment vous à 3 paniers donc 3 paniers on a fait tonda bakanga ba mère on a un système na laboto et mambo oh te mambo parce que pas content na oh les arabino ba mise bon na boy posa na makambo na na boko loba po baloba ba bina ya frère bazali OK le ba ya Patrice frère bazali ba passer bien bazali na yebina otanga te mais la plupart ce sont des aventuriers. OK. Nakolo ba be pour na sala nzambe te bonga mo pe na komisa nzambe makasi. Mais façon comme ko sala mela biso bandimi ebele ba yeba ke ba lembi pour ba comportement na bango. OK. Bandimi mingi na Congo lelo. Neti ngana linga sumo sanga ke na église wana te. Na comprendre que ce sont des aventuriers. Mingi bazara pa banganga. Banganga pe to lembi bango ba lobi pe tout oyebi yango. Petit ngana nzi na ko si to ba ngojwa. Tobeka ngoti baba fatigué qu'est-ce que nous pouvons retenir comme message na parcelle Marcelo Azota asenga esquisse asanini asenga esquisse pas banani dans ma famille avait papa wemba na femme papa wemba que son nom repose en paix na famille menée congolais il faut tous aller un message à paix mon frère OK message à paix ça veut dire que message ko sala qui mezala au monde est présent sur Fati Beton histoire à Congo to tikali na ye au moment où on a TV, on a tout pour la population. On a voté. On a fanatique. Pour tout le monde, tel que ma calande bazalaki, nzelezate, les longs nzelezali. Yeb sanga suko. Ndena zo sobo ki kwiti courir de kota kalate. Parce que ozong na postulé. Na postulé mbalo na kalam na lingo lobela on te pour. Yo na tsata, yo fo zonga kuna. Te, ngana mona yolo, ti ozonga nani. Te babi boteka lupango. Le pan aux agrippés en gâté, le pan en katikati, le petit n'a gâté qu'à katikati, mais katikati. Pas quelqu'un de travail. Et en solo là, nous n'avons pas. On a notre inarapé. Et là qui on a peur na biso. Non, ngai loba. Na kitambo tanganyika soki bana na ngai ba technique na aussi. Kaya ngate. C'est ma famille. On a peur na kitambo. Ah moni, boka ngana za muto loba suma mbote. J'ai beaucoup dit ça. Ngaza premier jeune. Ouais, sur le pan na ba jeune. Na 21 ans. Wana mwingi. Na wenge. Nazolonga quand même bisa kabelinga boti ko loba bien ça me fait mal nazamta biso ba tabandundu namto la xate mais moi je gagne bien na bato kabelanga su de nini ngokuna hein mva mami to reza kibele mtu ane zo kota bisi na yango ane zo kota bisi te wala mundele dena loba nini nga bato kabelanga de mapango wapi babuka lupango fabo ya ngo ba mona voilà ba kabelinga de terrain voilà ba commune na Michel Mbaya na Ntsele voilà nazo net école ça na munga fula nazo bete sukuna donc didi la ko saka na école na munga fula so baksa lisusu botika koloba mambwana nga soki bozo na TV soki bozo landela batu ko tokuna bo distraire batu ngai makamba oyemba nga tunanga makamba oyemba mais ko vivre je vis bien so moni ngande nazali soki na moni ça va ça se voit déjà au mona que muto fera bien blande na babilo na nga landa ba bilamba na nga landa ba voyage na nga landa na salaka donc au monde que nazana nga déjà bien na komisa nzambe mais na lingi neteke ekota na mama musala te ça c'est vrai pardon botika bofinga na binonga que nazana nga vous avez le côté tout ce que les gens disent pour toi mais na lobi oyo na salaka et botakati ce que botaka ngai na bana nga ce que botaka tenga pika na bana to yango na lungina lobake makambo tozaki nango ezake ya musique toko kotaka babie wana te donc bosala yango kotuna yango te merci totuna yango te toya lelo Didier Lacoste projet d'avenir ya carrière artistique ya Didier Lacoste 2024 tozana na nzambe ya benisa OK album ezala 2023 ou 2024 2024 nzambe ya benisa album ezala na succès nzambe ya benisa stade tonda débilo na stade des martyrs bangando ata balobi na bango ata bafingi na bango bolanda bango te la distraction la voix qui va parler musala musala dila ko ça peut on voit moto tu parles ça trop et là on dit la cosa sala nini voix moyo voix koma ennemi na bango passé na sala virgule eningisa bato nyonso balanda ngai
na créé virgule qui simplice na musique ya Congo dès que Kinshasa ba ça instrument synthé nga na créé virgule na pesa bato musala botika ma sika ebima ngam na lobango voilà ma sika ebima pe bato tout balanda ti lelo bazwa cop mais bolingo lobela ngote virgule na musique congolaise Didier Lacoste mtana nga na façon wana muto ko sauter nga na virgule banani ba témoin na oh témoin nga ba vient nga de la forêt grand prêtre Mboko vient nga papa chéri grand prêtre Mboko on otanga so Adolphe te oh la tanga de poani tata mo biti je sali mon vieux on otanga yesu te te vient nga mutangi tanga de poani na tanga mutazonga na 15h30 amemanga pa de la forêt wana voilà na boss la poani nga za ngate nga mutu nyoso salisinga na ozala reconnaissant maintenant on a créé virgule mutazaki wana de la forêt OK tono yemba na trop tozoluka ndeni to révolution to kolisa bolo lelo Didier Lacoste musique ezobima calamité 2024 télévision za ngonga réalisateur osala biso si lelo oyo kotala musique yo zosala au même déjà virgule no toloba to kozela su nini album na zana loko loba te baloko bomo na mai na ne loko loba te à part musala na biloko wana to senginga déjà nga teni na kangalanga pour lata pena na lekata ba 50 ta ba 100 blouson ndeni encore zalaka OK mais si on a commencé si on a boulé na prouvé batuka na boulot boninga na bino ko to loba te boulot nem to mona et puis na zo na mai yoyo bango basangaki na zo ko bakisango na la sabino savant na nga quoi o bakisang Nathalie émission moko ya Vasco Mabiala mais obi ke muto Didier Lacoste Nathalie émission moko ya Vasco Mabiala depuis Canada mission ya misika atangi ba kombo ya ba artiste musicien ya ndenge oyo bakunda bango place ya Zalaka on peut pas citer j'espère que vous avez vu et kombo ya Didier Lacoste bakoka yo te ba mema elamba na yo Didier Lacoste qui est Didier Lacoste premièrement en dehors d'être artiste musicien moi Nzambe Didier Lacoste l'étoile de Dieu au monde betolo bakoka ngote si ça olobi koyoka ki alobi ba mema bato belé exemple ayo tanga kuma ba c'est le Stram Poutim que je sali auto tout na point de vue na papa ba dire na yo lo ba na émission na omoni voilà loba on s'appelle te et bon mamba bato na yo memango ba mais balobi komono na ka tolinga bongo te balobi nini kasi que Didier Lacoste ba meme lamba na yo on dirait que ça memango moto bima et vandate Didier Lacoste me ya bato misusu atangi JDT atangi Bill Clinton atangi Celo Stram atoti azongisi na dossier ya Inos B na Rebo nani wana Vasco Mabiala Vasco tala makambo zolo betalinga na nini sikoli yo pe ba mema yo na ndanga nganga me bakoka yo te et ça on ndenge ko bakoka ngate po bayebi nga na za mystique nzembo na obimisa elobi makambo ti osala na nze ndenge basalaka bana basi babimisa bango po batinda mo ba mise nzoka nde bazo détruire via basera na biso voilà toyebi makambo nyonso mais Vasco asala bato na bango soka lobi seke bango bayebi makambo basalaka me nga nayebi eloko te po omoni yo moko nde olobi ke eza ya Nzambe esimba te mais yango ezomonana mpe na terrain yango ezomonana mosheke na di bazobeta mpe bakao kao ni babeta ngai nga partout na osala na tokabola bitumba ve bazeko na tena problème tabeti stade de martyr wana respecté nauti kokabola bitumba na kotaki na kati nasali plein danger mabe na lobi no bolobela ngo bino bolobela ngo te mais na sepe ndo lobi ocha image yango chaba mona ba plein nga na ka moloba te donc c'est que je suis toujours aimé et puis ti le lobi lo na salaka ba to consommer na saka fier pour na bima na clan euro ils ont champion donc je suis très fier donc c'est une chance pour moi na connaître boulot nga et les gars bien lelo awa dynastie ezobima album oloba kosimba te nasilisa te nalobaka esimba te olobaka epa na ngai awa naza na belema te moto akozwa ndoki te nga longo journée tu peux retirer s'il vous plaît te papa na retirer tu peux retirer te na comprendre tu peux dire devant caméra parce que ndoki et tu te sens à l'aise mais nazo comprendre te makambo ozobimisa babimisa na image mais nga nasala no émission devant olobaki tala kutu bliki to déjà longwe ya album ani kosimba te po ba ya la boza na boyoka te oloba ngo devant ngati namoni nga no to koswana na plateau kaka boye photo kata contrat olinga affecté te poani te na mona photo kata contrat po muto bondo venga na ezala kaka bo te to bandi bientôt c'est ça mais nga na lobi eloko te yo zoloba na ngai te naza na ba preuve oloba mais papa tiela bango preuve po likambo pe Vasco o tiko lobango o comprend a tiko lobango bon on est allé ngate boto tala terre a papa ba dire à Célio lelo batu ninga traité as a warrior
Alingara Fali pour pas Fali pour pas conseil. Qu'est-ce que tu peux dire comme message na Poutine? Na bien on route. Natala ngo bete. Na mikolo na studio trop. Na landani mamba Bill Clinton. Na animateur à Congo. Na animateur. Le rôle oh mais faut to soler to ta maison mo route. Il le rôle à boire mama mususu kilo za la po ya misika. Ya misika. Oka longo la belate. Et la batulonga ba Bill Clinton ba Congo to so on soutien. Le roi batuwa ba seleo. Te Bill Clinton ngana zolo. Te ngapela bi ba seleo. Ah wana yo afina yo. Yo pas fina yo. Ngala bi Bill Clinton de meilleur animateur. Kolega la. Wa simba ki maison mère. Na ta tsa komba kolega pona. Ta simba bena maison mère ta to zo bina wana to sentir bena so bila zate mais. Ko imbi ko za kana. Oh. Wala ngala tona na éviter. Na éviter. Lui, c'est Didier Lacoste. C'est vraiment na tonia. C'est qu'on a eu sous avant l'alerte générale. Didier Lacoste, ça il s'est répété. Mon robot il retourne à la maison mère. Vocal on est la meilleure vocal la meilleure carrière na yo ebi. Ah, merci beaucoup. Oui, parce que la meilleure vocal les a souni. Na linga na mitimo la. Ni bolo. Papa kunanga na ye na se. Wala pa kotikanga. Bania soir. Ozoka. Oui, so na tel bateau ba kabana na wera trop na vie bazonga na facilité aux na kati. Bazonga nani? Tango longo kenda kati. Et pas fait no adon. Ya zonga sa mutute. Ah yo mo zonga kaka. Te wera soka zonksio sege. Ya zonga sa. On est bo kenda yo mto zonga. Batu yemo bala bala na vie na nga yo mto zonga. Nga fani abi oh, mena ka yo mto zonga. Yo mto na vie. Falinga yo Falinga yo. Batu bazonga teno. Yeso okay. Azong saate tangana na zonga panga te on abika ayoti donc vina ye azong sa mutute ya beta bi mo ya pine ate tu akei donc ngam na zonga pa luka ngam mer na ngam do zonga lelo confrère na yo Fali pour pas double stade de martyr c'est bien 2024 pour la musique à Congo Fali ba bonne chance de na ba que ça na autant les paniers circulent encore. Donc lobby zala ki boye lelo komi boko banga no te ko zo mtema likundu te lem sur lobby zala yo Dieu merci salaka boulot bonne chance mon frère salaka boulot nous sommes arrivés à la fin qu'est-ce que nous pouvons retenir comme passage à Didier Lacoste na lela yo fort na bengi batu pour na ba polémique mais yo ngoko tsanga la polémique et oh na ba comprendre déjà to sali une nouvelle structure KBG boya boya ba soda ba présenter bino ya suka bangonde ba koloba ba trophée boni pas sali ba trophée te tika ba trophée a trouvé ça les belé na lingi mamona te nga bulo nga so li kambese leka nga na za lelo ila la te c'est le gars sika ila la te donc ndenge za wana bana monde entier bangonde to yaki poto banda ko yebisa no chaque mardi to banda ko loba po boye ba position na biso et pas dire merci chaque mardi na zo film ba pona na zumbongo te ma kozwa Dino Masampo comprendre Dino Masampo na wa chapeau na UPM ba UPM bazo ba makam na biso bazo chama CCT na COP ozo mwana tika makambo yo oh mais ozo ba baso émission comme na sukati bon premier te to na sumuta chama CCT po yo mona koza raison te pona yo ba UPM ba beta musique lo yebi comme la mama na yebi bango te comment ko ba na bato yebi te te na yebi bazo beta musique mais tozo ka ba poésie te nzelo ke soko kuti mai na nzela sosola mai nazo banga lobi rumbe ko na danger Nous devons défendre côté Rumba. Merci, ma jeune frère. Nous défendre Rumba. Rumba, c'est défendre Rumba. Nous défendre côté Rumba. Tu peux dire en général, Didier. Donc, nous défendre Bissotou. Merci. Mais nous avons besoin de nous présenter ma porte-parole. Ah, Dieu nous a mis ici. Vous avez vous avez dit, vous avez dit, voilà, yo. Vous comprenez. Vous avez dit, vous communauté. Pour petit dans mon kata na suki lelo tete ngo bebisa ngo bebisa donc na bien soviétique voilà donc il y a la Poutine ya on me so abimi mokili gani tasi me to ki tsaka yeka azanani Poutine petit na le gars afala tika nani te tika mama tete ndengena lo baboye bangonde baza ba oya ngai so ba yé na ba plateau surtout internet mikolo voilà ezaka bango lycée Kena join et puis merci na tout Rémi pour ça mon ça tellement vite bien on au fan d'ailleurs quand sur le patron solo voilà Rémi na pese mbota lela banga yenda ya marabiso on va Didier Lacoste on va Rémi donc na sepeli ba tout au balinganga voilà
ba jeune na bino bango baza 4 bonia yete nani ya Moïseaki amake mission mususu moi c'est na moni était moi c'est pas ali simergie na comprendre te ba petit na biso ki vitesse lobi abi lelo musala ali wana ya nzambala iwuchwa nzambala petona azula ta nzambala po moli ba pesi yango na ikuti oh na ko mpemba mais na kusenga ole kane dimanche na TV ba tout ba mona ye na ngaki po simergie ya zona liseke simergie za nzambala na quoi azoboma ba jeune fille tout bazolo ba vérité tente dit la cause c'est la vérité voilà musala bo so voilà code de famille mais na sepeli vraiment ngoye mardi prochain yaka susu ba o tout bazana ma question de tolobaki ba komela biso to ya na pas d'idée la chaque semaine to ndo salaka na plateau oyo to yebisa bino ndenge musique Congo ezokende et boye be évolution d'idée la cause c'est titre remettre stade vraiment ba page na yo numéro na muto na mona d'idée la cause officielle toujours batutu bakota nde tolobaki na contact ezaka numéro 09 98 27 60 59 wana numéro ya boni ya bureau nga na sina longwa na nga na komaka napesi Valère Musoso mbote le directeur napesi c'est da vidéo c'est da wana bureau ba staff tout ba koleka sous Dieu merci répétition de ça na nini comme Exodus bon on a déjà dit image aussi ça nous a répétition merci beaucoup Jim voilà mon ngaba noir ming na rep pour la terre noire bon ngaba c'est ma couleur préférée mais ngana ba noir bela tana ko za 100 bilamba noir so continue na garder bon mon ngaba na linga ngo trop noir regardaka purité sur les sika OK na linga pe pembe. Donc, merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. C'est moi qui vais vous remercier. D'abord, je suis staff Nangate. Voilà, Belé à Paris, c'est Belé, le rôle de Dadi Mabibi, le rôle de Belé, Dario Miji, le rôle de Michel Maya, honorable, et puis sur le terrain, merci. D'abord, c'était maman Massi, Thomas Foueni. Bala Paris tozoya ozoke pe bandundu to annoncer bango déjà bon pour na yige poulos toujours yige poulos boyeba comprendre pour na papi la bila pe toya to na bate belé donc mikolo naza résider na Kisasa aska Hussein Kasala pe nzemo neza bon donc mikolo na zongi pena na kini ya libela o didi la kosa ke na poto bobo salanga na mambo place ke na poto sixine pe yango sila mbalo poto ba cimetière ba misère te na biboyi tango na va na poto il y a un peu succès dans chasse ici là. Vous comprenez dans nos zones chasse. Oh, pardon. La vérité. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés précisément à la fin. Il était là avec nous. Mais tant qu'on arrive à la porte d'idée la cause, c'est tout le bas, tout le bas. Il y a tout le bas. Il y a nimba bisoni. T'es dans mon journaliste, c'est pas le lever là. Oh, bon, ça va. Merci beaucoup la prochaine. Merci beaucoup. Oh, vous avez succès ici là, répétez les tonnes. Les gars, merci les gars. On a mon comme bébé ça. Content ici là. Voilà. D'idée la cause, c'est moi il faudrait. Maintenant, tu vas au talayo. T'es aux alentours, c'est ça. Ah, so voyez ça, bon message ni asuka. Allez là, mes journalistes, là, nous abilobé là. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro du Massan qui était là. Merci Charo. On se retrouve. Fini le stress. Nakatia États-Unis. Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain, yaka o déguster foufou ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente pe activité ya ndenge na ndenge Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake
Adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street, Urbana, Illinois 61 801 Liza Loboko, Mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli susu epa na bino pour ko sala bino cadeau offre oyo ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en amalu bande venir sur yango. Alors ma référence on a zopesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani moke juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana ni okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. Pour accessibilité bomoni mituka to yenango moko za Jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Voyez pour na choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à $1250. Dans une dimension il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komela pe Koyoka Ntoule na niveau ya 2 fois te, Boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka, ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pena ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassima McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité F Moko, Afrique Info, avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,